Yaya kolala kolamuka makambo ezangaka te, surtout makambo ya ba immigration ezali kopesa biso mutu koswa biso lokola topona bamboka mosusu comme eta mboka na biso ya mibale ezali kopesa pasi. Yaya na France makambo oyo okuta très grave, ba loi ezali changer kaka se changer, surtout banda Afrique à comprendre que il faut asalisa ba ressources na ye moko ebandi kopesa pito pale ya kosakala te. Yaya bakokata mbongo ya CAF toloba yango bakatisa lokola baseki sikabwe ekongo koma envoi ya kozala pratique yaya soki balobi soki ozalaka na mbongo ebele na compte yebaka ndenge ya kodispatche yango, yebaka ndenge kobomba mbongo na ndaku po somo ya kosakana te mwana mwasi oyo alelisi mbela. La famille, quand je vous dis que la France souffre vraiment. Bandeko ba français ba souffrir. Depuis que Afrique et kangi ba porte nango, ba français ba komi ko souffrir. Yoka sikoyo eloko ya sika. Balobi boyi. Mami, bandeko, uzana bambongo na ba compte. Obinisa ngo bokumo bomba bambongo na bina bandako. Yoka loi ba voter ya sika. CAF akobanda kwa ko vérifier ba compte na biso. CAF akobanda kwa ko tala na ba livret A toza na ba combien, na ba assurance vie toza na ba combien. Donc na mbongo nyonso yo kozala nango na totalité, na ba livret A, na ba compte épargne, na ba assurance vie, il faut pas eleka 30 000 euros. Soki mbongo eleki 30 000 euros yaya okoza su mbongo ya CAF te ndako balufuta yo moko. Est-ce que information oyo ezali ya lokuta to ezali ya solo? Lokola biso awa na radio lokole tolingaka kokoye na source. Okende bongo ko joindre mon ami personnel soda ya poto soda na bino ya mikili oyo ayebi makambu ya immigration lekaka na mboka France po ya zalaka na kati ya boîte. Tokosolana awa boyoka ya benga bandeko bokota toye na lombango kopesa information oyo. O papa fiston yo pelo lingaka biso na lingaka bino na nord na mboka France po makambo oyo kita très grave tala liso tokosolola lelo na deuxième session na biso ya mokolo ya lelo yango yo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokwe télévision bisika nyonso to bozwami, merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala ozala na Europe ozala na Amérique na Afrique partout mingi na lingi obengelanga bandeko ya France baya kokota awa yaya bandeko ba na France bokota soko banaye kosala musala tia écouteur yo kama makambo ya minene ezali awa yaya yo bombaka mbongo olobaka no mbongo nanga ekokata 50 chaba nakende kotonga flat hotel mbongo nanga ekoka 40 chaba na sala boye makambo lo kita très grave ça. France etomboki France toloba te que France afungoli misu te makambo ba kosala na France okanti bayebaka yango te bayebaka yango banakala ke ozwaka ba mbongo na Europe toki kotonga kuna na Afrique lokola bango banaye kopuize pa na biso sika boye tokangi ba robinet nyonso tout babandi ko vérifier muke bango ba coincer pe biso alors fungola misu ya est-ce que il faudra to banaka kobomba mbongo na ndaku to salaka ndenge nini information epesi ngai mutu koswa na lingi toyoka yango nanu avant to yamba soda ya poto masala ngai soda na bino ya mikili oyo apesaka bino information ya immigration to na nanu ndeko mwasi oyo makambo alobi ase conseil bongo ya kafia tia matoi kan yoka. La famille, quand je vous dis que la France souffre, la France souffre vraiment. Bandeko ba français ba souffrir. Depuis que Afrique et kangi ba porte nango, ba français ba komi ko souffrir. Yoka sikoyo eloko ya sika. Balobi boyi. Mami, bandeko, uzana bambongo na ba compte. Obinisa ngo bokumo bomba bambongo na bina bandako. Yoka loi ba voter ya sika. CAF akobanda kwa ko vérifier ba compte na biso. CAF akobanda kwa ko tala na ba livret A toza na ba combien, na ba assurance vie toza na ba combien. Donc na mbongo nyonso yo kozala nango na totalité, na ba livret A, na ba compte épargne, na ba assurance vie, il faut pas eleka 30 000 euros. Soki eleki 30 000 euros, bakati yo APR. Oh là là. Donc pona bango oza largement na mbongo o no futa ndako no normal.
Donc, so ba comme quoi na ba livrer à la biso. Bande ko na ko sabinoté. Na lo ba vérité. Parce que nga mi kono ko molala kaka na Google kota na makambo ile ka na France. Donc, ceux qui ba monika kana compte nous na mbongo ebele ko leka 30 000 euros ba kati yo APL. Donc, pour na bango, aux a largement mbongo pour foutre un ndako en totalité. Donc, c'est ce qui veut dire, hein, pour que mon bon mbongo na biso na ndako. Donc, la banque, si kaka chouya, moi mouké, pour France penza et commis dans mon mabé. Va comprendre que, plus ça va pendant qu'on ne épuiser bambon en Afrique, la porte ne surtout ba kangiango. Donc, on va comme ce qu'on a moyen, va bloquer, va aide, tout ça sert à rien, va comme bloquer, ma camomille en France. France et baby. France et baby. Est-ce que information moi je suis ezali ya solo to ya lokuta to yoka ki ba information ebima ki ebele nga ya sakabino na tika ka bote na souci wana ya ko informer bino parce que biso musala la ko récolter ma information au traité yango pour la diffuser toujours information ndeko oyo moi si to traité yango to bino tika to ke ko vérifier yango et pas ya solo ya poto solo ya mikili mutu oyo salaka na boîte ba jaloux ba l'équipe mingi botika mwana mobala batafana na ye azaka problème na mutu te soda poto soda mikili asungaka communauté pour la information ya kati to ko vérifier information oyo ya mboto ko sinyo koloba ya o papa Fisto kasi na sana Allemagne te na Allemagne malobini la te to ba Allemagne awa te to makambo oyo ya France awa na yambi po la bino soda ya mikili JDK de ko soda poto mbote na yo. Allô? Mbote soda poto. Oui, Mbote, mon ami personnel, Fiston Pélène de Tata Sedek, Botokat Napato. Motonanzambe, boni santé. Malamu mingi, masana biso ya mikili, to ena lombango epa na yo, parce sans yo, to ebito ko information wapi, bande ko ya France, ba bengi ngande ko benga papa Fiston, solala na JDK, soda poto, soda mikili, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Kafa kokata bongo na biso, est-ce que ba compte na biso sur les 30 000 euros, et ba ko vérifier kokata biso bongo ndako, eza ndenge ni, est-ce que information oyo kinanga ndenge moi moi soloba. Ezali makambo ya solo, to makambo ya lokuta. Bon, d'abord, je n'ai remercié yo et puis la confiance et surtout fidélité, la reconnaissance. Et puis, on profite de mbote parce qu'ils ont aussi un respect et puis il y a éducation. Pour que ça bateau nous soit zolanda biso, ba juitan na bango, ba mbote bisika bazali. Vraiment merci beaucoup ndeko na ngai Fiston Pelende. Omoni on lobby bien que ngai munaza na France, mais bandeko ya France ba bengi kuna na Afrique du Sud au besoin de l'Afrique. Mais na biso a tozana bango to lobango tous les jours ba yo ka biso te. Bazo ka biso te bazo ka ba ko no benga bino ba besoin en Afrique au kutu boye bien au moins que biso ba to sur place et surtout que ngana ka mwana ndako. Alors, na éviter so to ko bona munoko nini. Omoni ngai na boye na sincèrement na boye ko ça des missions parce que les Congolais ne comprennent rien. Ba Congolais ba lingarande ba preuve. Alors comme moi j'en ai pas de preuves na ça l'émission te mais oyo nga na yebi makambo nyonso to oyo oyoki ezali ndenge wana voilà na ina expliquer ne boy ba okoma sikoyo kokota na ba compte d'ailleurs ko ba okoma te ba si ba komi kokota ba okoma te ba komi za kokota na ba compte ya batu ko no vérifier ba mbongo soki kaka oleki mbongo na yo tolo ba annuel dans l'année tolo ba teke na mois tolo ba dans l'année annuellement soki oleki 30 na compte na yo parce que yo te muto kopesa bango autorisation bango bakota na makasi na compte na yo sans retour na yo sans autorisation bakota na compte ma vérifier ba retour na yo te d'ailleurs na ina préciser le moko ka ba toye ba kiter le moko soki ça ba course sikoyo que ça ba course sikoyo na magasin au-delà il y a 1000 euros c'est-à-dire un exemple okesomba un téléviseur okesomba un téléviseur la télévision mingi eza ba 1200 1300 euros ya ba moins pesali ba 800 ba 700 ezali mais so sombi oyo ya au-delà c'est-à-dire il y a plus de 1000 euros yo oyebate ticket na yo ezali transmis automatiquement na l'état na trésor public c'est-à-dire tant que yo osali course na yo eleki 1000 euros mbala moko ticket oyo sombaki na identité na yo parce que ba identité na yo
bazui identité na yo bango batindi yango automatiquement l'état sa sali ba biloko nyonso en place automatiquement eke na trésor public na service impôt ba hôtel siko babi oh mais moi na mwasi oyo to mwana mobali oyo auti ko dépenser 1300 € pour la TV na mois moko allez ba compte ba qu'est-ce qu'on a compte na yo sans que yo senga bango autorisation to ba senga yo autorisation ba ke na compte na yo ba ke ko vérifier na ba compte na yo ba mbongo nini oyo za na yango je ba moni que yo ozana ba montant oyo ya plus de 30 000 € na compte na yo na année mobimba batali montant na yo eleki plus de 30 000 €, batali kosali course ya plus de 1000 €, bazui baketa sikoyo niveau ya ba allocation oyo touchaka. C'est-à-dire tout est contrôlé kobanda na épargne, kobanda na assurance vie, assurance décès, assurance obsèque, bambongo tout autre chaka est commis contrôlé par l'état. Biso to zakaga ba c'est-à-dire to ça la bango on va vérifier nous auto sala. Avant que ça va course na yo faut ba que ça va course il y a combien pour quelle raison. So ngoti na mbongo en Afrique est commis impossible. Avant tu na mbongo en Afrique ba peut ce montant au ba peut ça yo pour en Afrique. Tu ne peux plus yon ko tu as décision ou ba kena ke tinda 2000 € ndé tonda tinda kala. On ta kufi na tindi 2000 € te et kendete. Parce que ba komi ko serré ba makamunyo surtout donc wana na zolo baga na bato ba vandi na France parce que ba makambo yo na ebité sur les Europe mobimba mais na lobaka souvent que ekoya nango Europe mobimba donc pour l'instant la France bazo serré ba boulon sans compter d'abord makama mikanda parce que mikanda est commis contrôle est commis systématique ça dit ba croiser na kati ya parc mo ou bien benga en anglais garden kaka parc kuti ovandi na oka bozoso mpepe na obo mbila ya etunio papa mama mukanda donc ngai biloko les alaité na France et commandé na loi ba voter en na loi mandement yuto leka ngai na landaki yango nyoso te yuto leka na to sala yango 2 émissions na ko tsango ce week-end alors tozonga na makambo ya bambongo bambongo bakomi kokata bat bambongo les femmes seules sont contrôlées de bout en bout, c'est-à-dire de bout en bout, c'est-à-dire que Kobanda na likoloti na se bazo contrôler ce que les femmes seules. Bato nous va déclarer femmes seules. Bato nous surtout oyo couple ils ont un montant na kati ya compte na bango année mo batali boye batali du 1er janvier au 31 décembre au leki 30 000 €. Bakati bilo ba location nyonso. Déjà ba APL bakata ki on déjà. Netinga boye na su na APL te. APL c'est la radio APL c'est nini? Appelle les alliés allocation personnalisée au logement. C'est-à-dire, faut au Futaranda, mettons un exemple, au Futaranda, on a $500. Si l'État appelle ça, admettons 400. Voilà l'État de 400, il faut $100. Donc, appel allocation personnalisé au logement. C'est-à-dire que Batouming, au monde en France, mingi au monde awa, au monde ba osala ba matalana ba ni tout boka mwana bionse. C'est-à-dire tamza futa ninda buté. Ndako 700 ngom ta futa la l'État. Yambo au monde ba matalana, au monde ba tumso ba mo lakisa bandako na bango, ba o lakisa ba biloko na bandako parce que ba sala na bango te ezali ba mbongo. Oyo wana ba vérité hein. Moi je suis pas jaloux. Yango to bengi yo po yo ba vérité, to bengi po lo ba vérité expliquer bandeko ba yeba, ezali pour intérêt na bango. Voilà, et on lui comme la jalousie parce que Congolais sont toujours la vérité, comme il rose fingaye, comme il comme jaloux, parce que yo zangité, ya que sont zangate. Biso so na misala, ngaku na sala na ngai, na na place na vandaka, na na mutu na ngai, na za na vie na ngai, na na famille na ngai, na na ba na ngai. Donc moi je sors quand je veux en France, na bimarler na lingi pour na passeport rouge. Parce que les gens tant la vérité, ba lingi vérité te. So ba la vérité, ah yo za vantard. Ah te yo za jaloux. Non, c'est une question de jalousie, c'est une question qui vantard. C'est une vérité, c'est-à-dire que oh yo ba okangaina plus de 30 000 € na compte na ye ba kati ba location. Na jusqu'à présent na zacho na APLT. Appel na ba si ba longola kala parce que ba na ba si ba koli. Mais si go ba ndengo lobi wana po bakata ba ramso na plus de 30 millions. Ba kotala soki mbongo eza bena na en liquide boyeto batali ba dépense au salaire na année et les 30 000 là on n'a pas bien compris. Vous comprenez? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que va dépense au salaire. C'est-à-dire que ce qui na année, c'est-à-dire que ça la calcul pour payer les impôts ici en France, c'est dans l'année.
dans l'année. Batumoussous bazali, na vie na ye, banda ya poto, lelo 20 ans, 30 ans, nano alega 15 000 euros na année. Soda Mikili, na ingi o comprendre biso po esuke biso bien. 15 000 euros ba 30 000 wana. Et ça, d'être vivre à la Mukili de jour en jour, tu pas dépenser ça là. La saï dépense boy, au moins peut-être année silingai na dépenser peut 50 000 $. Mais na maboko bonas no loko moko te et que na ma dépense. Et ça na kawana, toi il faut ça à part ma dépense mbongo oyo bombi 30 000 wana nde bakati. Non, mbongo oyo bombi 30 000 oyo bombi na compte na yo, ça dit tant baké au contrôle na compte d'épargne, parce que ici en France tu as 4-5 comptes. Oyo alingi na yo pour le compte na ye, ya kotia mbongo na ye na épargne, ko épargne mbongo na ye, kotia mbongo de côté, munamka na toi na ye. Sikoyo fisc, o to benga fisc, c'est-à-dire fisc zali service ba impôt. Oyo ba contrôlera biso ndenge to vivara ndenge to sala ba dépenser mbongo na biso. Alors, soki mbongo na yo na lobi bien annuel, ba to ba na France comprendre annuel, c'est-à-dire ce n'est pas trimestriel, c'est annuel, c'est-à-dire na année moko so ba kuti ba sali bilan na année moko ba kuti na mbongo na kata compte na yo ba kuti 30 000 euros, c'est-à-dire que l'autre par exemple le to ali jeudi 22 mai so ba compte ba kuti na compte na un exemple ba kuti na compte na ba ça calcul ba kuti 30 000 euros ba convoquer yo batindeli au courrier pour que nous se justifier que voilà ba appel yo bande ko gagner ko toucher mbongo o ba futela ndaku na mbongo ba pesa pona bana pendant période ya fête ya bonne année pona année na Noël ba pesa bana mbongo et puis na rentrée scolaire ba pesa bana mbongo ba bloko nous tona ba okatongo ba katu yango parce que ba monique ozana mbongo o ko sala na ba besoin na surtout ozana ngo besoin o ba bande ko pesa yo parce que ba katu yango surtout parce que bazo ko estimer que surtout nous les biso batu mwindu là on a moi lingala po to anana ba mindele tutu na ngawa surtout biso batu mwindu bazotala ke ba comprendre que ndenge ni to ça ba dépense mingi na Afrique na mboka na biso pendant que ba mbongo ni sto zwa et kendeka na Afrique ezo bomba ma awate yango ba yofungwa ma ba yo siko mayele kala mingi te ba osala siko système ya carte c'est-à-dire que mutunyo soit toucher en location abana soko zo mbongo na compte te ozolanda nga bien na France ba olanda nga ba otilo na carte ndenge comme en Allemagne comme ndengona ndenge ça la fait awa, c'est-à-dire que bon voilà, c'est-à-dire que ce que touche à la location un exemple aux ali tout cet exemple la RSA nous touche à RSA RSA ali RSA ils ali ressources de solidarité et active, c'est-à-dire les ressources ba idara bato yo ba sala raté nous touche à musala tazu ko za musala té ba opc RSA RSA, ils ont 500, si je ne me trompe pas, 599 euros. Na 599 euros, on a pas sous na mabo côté. C'est-à-dire qu'on vend que vous avez un compte, on va RSA. Non. On joue ce carte. On a ba course, mais on a carte na yuana, ils ont réduire mbongo. Donc c'est-à-dire moi, comme ça 200 euros qui na ça en Afrique, ils ont sous-jeté. Oh là là. On a des systèmes où on a la calamine qui sont en place. Alors, on a un système, il y a contrôle, on a quatre comptes, on a biso, on a tout le monde, on a des gobas qui va expliquer, et ça livre vrai. C'est-à-dire, ils ont un peu combattu, ils ont un peu combattu, et si vous êtes bandit. Donc, si vous vrai. Yo, au conseil de Konine, Babon Barambon, on a quelques coopérations, je vois Kabon Barambon, on a un dakou, tout ça la rendre, si vous pouvez m'arranger bébé. On a un conseil, sincèrement. Na Congolais ba conseiller ba on soutient soda poto bengi yo pa mutu ya boîte bande ko basala nini ba lele biso ba fito yo lele mutu so ya kufa tuna pa soda miki to sala nini siko mais siko soda miki siko ngambo on ngepa na compte na siko na opesa mon conseil ni ngambo on ngepa na compte mais ba ko kata ba appel pamba so ba woni boge belé l'équipe a 30 000 mais justement ceux qui ba kato ba liba kato ba appel te kene musala ndeko na ngai kende musala kende luka musala zana musala mo boye ofutaka oyo ozana ngo besoin o l'état futela kayo c'est tout point pas parce que tant on peut se ba conseil boye ba oyo kana bango bisoté baso yo kate mwinde to sala biso boye bazo finga aza jaloux eza ngo bongo te azo kosana ye alors ce n'est pas la peine il y a opesa conseil donc tu crois que ko bimsa mbongo na compte wali ko bimsa mbongo na compte amisi mbongo na compte mais o bomba ngo wapi parce que so ba kanyo na mbongo na ndako il faut justifier mbongo uti wapi
Est-ce que tu crois que ça moyen l'État a poussé le sala parce qu'il fait néantisme? Non, ezali en fait ezali situation où France est traversée. Moi, je pense que Bato Bazoui Baté, Bato Kansake, non, il y a des situations où France a traversé. N'a pas savoir le mot secret mot boye, ils ont bablon sur na polo banana na ba boye na ba téléphone boye mais n'a pas savoir France en ces moments, ana Nyongo na Banque mondiale. Ana Nyongo, il y a 47 milliards. Yo. France, Ana Nyongo, France, Ana Nyongo, il y a 47 milliards. Si France, Bambo, on a Azarana Nyongo, il y a France, Ana Nyongo, il y a 23 milliards. Quand il y a France, quand il y a Nyongo, il y a 23 milliards. Parce que moi, j'ai tout, d'informations, tout. France, Ana Nyongo, il y a 23 milliards. On a l'air à Bambo en Afrique. Quand on a en Afrique. Mais si on parle en Afrique, bah kangi bah porte. Tant africain bah l'amour qui bah télémi. France mbongo ya souté bah dépasse on est au sala o ya pesa biso ba mbongo ya ofele bah allocation familiale, bah allocation jeune enfant, allocation jeune handicapé, allocation retour au travail, allocation au étali retraite, bah makamno surtout bah RSA, bah appel, bah to ba en France bah mamna loba. La biloko sur la France moya pesa on sous exacté parce que mbongo économique économiquement mbongo ya souté. Ya bo moni France a taxé makambo nyonso et là on est sur taxé. Donc ce que sont ba lipa ils ont na to par exemple 1 euro mais au moins lipa on a 1,40 € parce que 40 on équipe à l'état. Donc comme ici ko na système que ba besoin de récupérer mbongo. Ya on moni siko France a se retrouvé na budget na ye a se retrouvé na Nyongo il y a 47 milliards. 47 milliards on a pardon. Bah koyebisa na bino boyite na ba téléphone to ba otinde no message ba que non France a besoin ya mbongo France a na dette ya 47 milliards non ba okota kana système c'est-à-dire que ba komo kena ba compte ya biso moko mais na zo bisa yo vérité makambo ba sa encore mingi na ba étranger. Oh là là, makambo ba sa encore mingi na ba étranger. Pas forcément na ba souche ya li ba do ba français ça dit ba français on s'en encore mine na ba étranger makambo zo mona makambo ba contrôle o mine ya mine na ba étranger parce que ba ebi que c'est plus des étrangers pour tout bazar plus d'intérêt à location familiale à poto à ba location tout court en général donc il y a un moment ba étranger noir africain to ba étranger à mindele ba sala ba ndimo te za mingi ba étranger africain ça dit bazar parce que ba auto kanga ba en Afrique en Afrique bato kanga batio bato kanga banzela ba porte nyonso en Afrique donc bazali conscient mais moi ba lo ba yango vis-à-vis boye nga zo ba no vis-à-vis parce que nga na kata ndako ndiko ngai ouais zo ba émission pour émission yeba ke ba toi conscience que quand sur émission nga na sala ba taki pana bango te donc la bino bozali na moi monopole ba balanda bino mingi ya na zo profiter na pesa peu d'information que bazo sala ngo mingi na auto benga Afrique saharienne c'est-à-dire ba Afrique mingi ya batu mwindu ya mingi ya batu mwindu parce que sotali contrôle ya mukanda batu na kama mutu mwindu c'est rare on batu na poso mwindu poso pembe na nzela batu ni mukanda c'est rare oh là là batu na kama batu mwindu lo so bozo tambola 5 3 batu mwindu na mindele mibale ba hotel misabino babana bino batu mwindu baji mindele mibale bati na pembeni baji batu bisatu wana batu mwindu bati na pembeni babandi contrôle ya mukanda. Oh là là. Oh là là. Les systèmes oyo nazo senga na bande congolais en fait africains en général pour ils sont sur balingala te mais anayebi ke Brazzaville yo ka lingala Congo Luanda yo ka lingala na biso Kinshasa donc batu baye baka que poto France surtout parce qu'ils sont venus en France France eza ya kobeba France eza ya koyinda c'est-à-dire que dans les années à venir bambula ebuya ba location et aux ala souti parce que eza na kati ya étude et na kati ya étude baza ko étudier yango ndeni ba kolongola ba location et ba tika ba lifanansa ba to benga wa foala ba foala to benga moka ba foala ba tika ba foala bango bana mboka ba profitaka na oyo po balobaki yango na nini na parlement
l'Assemblée nationale. En tout cas, on a des informations. Les Congolais ont des informations. Donc, on peut avoir des informations. Les Congolais ont des terrains, des lia, des tabac, des tout. On a parlement lobby que ça là tout maintenant que tout faire profiter naba foi là bana mboka. C'est-à-dire tout ça là tout. C'est-à-dire par là. Que tout ben dans ce système que bana mboka banda reçoit ba location facilement que mutualibanda. Donc il va changer pendant match. Dès là qui va étranger ba reçoit ba location et ben ba mboka va profiter ce quoi comme vice versa. Comme vice versa. Vice versa, c'est-à-dire que bana mboka mbazo réclamer. Bana mboka bazo réclamer ndenge nini biso ba kolomboka. Tout ça pour souffrir bato ba libanda to mona bango ba otambo na ba chip. Ba otambo na ba voiture kitoko. Bazana ba vie moko boye au monde ba terrain boye ba tondi baza ko lia ba ko mela masanga gogo mais biso to souffrir ndenge nini et l'état zotala ba image zo kota tala ngai nazana ba na vanda kina ndeko na ngamo boye na musala na kata restaurant na restaurant ya musala to lia ndeko na lakisinga ala sama video abina ngai regarde tala video nyanda la video nyanda la kisanga alors, il y a une vidéo, il y a Moïse, comment il s'appelle déjà? Moïse, et il y a un pasteur, comment il s'appelle? Moïse Mbiye. Alors, il y a Moïse Mbiye, il n'y a pas de Moïse Mbiye à Somba, Autosomba, comment on appelle ça? Rolls, un nouveau modèle. Fantôme. Rolls, c'est fantôme. À tout le monde, mais ce monsieur, il travaille où? Il y aura quelque chose à tout le monde, mais vous trouvez que c'est normal que un monsieur comme ça, alors se permettre aya à l'exabiso voiture naie, yesu kazo kansaki mutu wana siko yaza na poto. Parce que mundele, kansaki Moïse Mbiye anamiki. Abi vous trouvez ça normal mutu yazo toucher ba location? Regardez, azo l'exception voiture, oyebi prix à fantôme. Il y a Rolls fantôme, oyebi prix na yango. Ngabi je ne sais pas, abi nangai mais vous foutez de la gueule du monde. C'est normal que parfois là bana mboka va se révolter parce que bazo pesa bino mais bino kozo sala oyo biso moto ko sala te yango to komisiko ko réclamer que il faut pas kata bino yango ba pesa rande biso mo ba kolomboka yango pe l'état yokeli bango ayokeli bana mboka ba komisiko ko luka ba kata ba makamu sutona c'est-à-dire siko to comme siko yo c'est-à-dire que moi na mboka a plus d'avantages que les cas mopaya et comme ndengwa dans les années à venir. Donc, poto, sigo parce que poto dans la France, dans la France, poto et comment poto banda kala, quand on va comprendre les poto comment poto banda kala. Ngai nazo fongola, na banda ko fongola batu, na banda ko yisa batu mama mikanda, batu bayo kana bangote. Na banda ko expliquer batu botika ko komela na ba coin tout ça bazo filmer bino ba caméra comme partout, batu bayo kana bangote. Bon, après, il n'a habité sur le truc que non, on a niveau nini. Et ce, c'est un gars qui a la conscience, parce que surtout, c'est la conscience de l'éducation. So, c'est l'éducation bien, on a conscience. Au moins, que ma caméra, c'est autant que l'on m'a malade, mais so, on a conscience. Parce que, ils ont un loyenge à Baninga. Parce que Muninga qui n'a pas un qui mais Muninga qui va un ganda qui mais la poche naïe, ana mukanda. Ana mukanda. Mais yo qui va un ganda qui n'a la Kolanda, ils ont un mukanda. C'est un la côté. C'est un la yé. Aussi, on a le bien que contrôle comme systématique. N'est-ce pas comme mot systématique. Systématique, c'est-à-dire qu'à chaque moment, on va croiser l'accès mukanda. On dit qu'à chaque moment, on va croiser mon délai, on va tenir mukanda. Bisokuto, tu as besoin mukanda, tu as vérité dans la mukanda, il faut la ça. La vérité pour comment on mboka. Na comment on mboka, mais ceux qui sont dans civil. Nana civil na croisé mbila est-ce mbila on a ibakenga na mwana mboka jamais donc on mukanda donc pour ce moindo comme suspect na mikili la France moindo est comme suspect na kati France na baka na France na mboka ou même l'Angleterre bazo ba yebi o ba Hollande ngai na Angleterre ba yebi ke na Angleterre pesa ndengwana na Allemagne pe comme ndengwana ou na Allemagne pe comme tchabanda kala et comme ndengwana moto moindo il faut l'exam mukanda na nzela il faut se justifier na nzela so qui osana mukanda ou pas. Et puis, encore une chose, c'est-à-dire que si quand ils ont souhaité que ce soit Kangio, bah, l'oukel avocat, il y a ce bon côté. Soit Kangio, kakana di kambo,
Malamoko se retrouvé dans centre de rétention. Centre de rétention administrative, où ils ont dit que celui qui a été Malamoko, c'est la vol. Oh. C'est la vol et à retour. Mais Babiloko, nous, on a des informations, Bazolo Bayangote. Bazolo Bayangote, ça va bloquer sur le Bamanakati. Si vous avez 50 biso ba tota na kati to yiba information te opesa kabino na libanda mais pas tant que je opesa information bazo finga yo bazo se plater bazo bengo jaloux bazo bengo traître parce que za mwana ya mboka oza na kati mais bazo bosa na ke tulbaka lingala parce que ngata na sa émission o ya ko fungula bino na ba na lingala na ba na li français te na ba lingala pour ba comprendre que eza boy mais kaka batu wana o yo pesa conseil yo expliquer likambo o yo ka lobby na musala bazo tuna yo ke mais information boye ba bien on ndengeni bafunda kiyo na bandeko na bafunda kiyo awa ke c'est toi qui fais ça yo mto bisa information est-ce que ndeko na ngai fiso pelende est-ce que ça normal bozo ke ofunda ndeko na bino o azo pesa bino information na bisi bino vraiment de kamwe pesi passe bandeko bino bengi biso ebele ba yiki papa fisto tout na biso passe soda mikili siko ya andimi risque parce que yakoba mwana mboka azo ko bloko ya kati ko informer ya toyo kaka vie za na suka te to banda ko ngo badakala soda mikili aloba mukanda ya mabe kokota na mukanda batu badimagita tala sikabo olinye cela na ipsa information moko inaza nango on a cette émission on a coach émission nga moko omoni balobaki ba démarche ya mikanda toujours en ligne et commis online ba démarche ya mikanda et comme une demande online mais ce que côté na online au côté na ligne on reçoit rendez-vous ba ko yamba yo pété au moins na que système est bloqué na kati système est bloqué c'est-à-dire ba yebisho que yaka na ligne pour ça renouvellement ya mukanda mais tant au côté pour ça renouvellement na mukanda système na kati est bloqué c'est-à-dire moyen aucun de nulle part exacté moyen pour qu'il y ait une présence na yo physiquement na préfecture exacté donc c'est-à-dire les ali système bâti en place on a bloqué ba mikanda ba étranger ya ba immigré on a mukanda na soki epepi ba comme ça illégal parce que ba comme ça illégal aux c'est la renouvellement tant mukanda na yo sala maté et très na un mois pendant un mois aux rendez-vous té aux côté na site na bango ils ont les caté un mois l'équipe, 2 mois l'équipe, on est commis illégal. C'est-à-dire comme une situation irrégulière. En ce moment-là, Bango va profiter de ce qu'on a système, on a ce qu'on voilà, Moutoyo a comme le système irrégulière, il faut tout convoquer. Tant que vous monsieur, madame, Mukanda na yo ici là qui depuis 3 mois. Yo mais na bande ko kota na site na bino na zo kota eza bloqué ba bino non c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ndeni ba tout ça ndeni madame, monsieur c'est fini pour vous. Oh. Tu vas récupérer Mukanda et tu vas aller au Kitef au Bimana France. Mais vous avez une situation régulière. Vous avez une Moussala. Vous avez un peu na yo. Mais bah c'est le ranko, bah kanyo Mukanda, bah botelo Mukanda. Nana dossier awa, nana émission awa na sali, na okoti sango. Mais émission na sala awa na France, ba ngomongo awa tu na ba na France awa ba Congolais ou ya France, on est ba kipa na ba monter. Mais Baolanda Fisto Pelende ti na Afrique du Sud. Na Cape Town, Baolanda oti na Cape Town pour na retour na yo ba information o iso de kanamboka et pourtant bazana muta pesa mo information. Mais kasi ba yebika soda apote egal tata sende kera eloko boko ba yebika so ba Congo matalana ba tonde kana sima mutu na yepo za to yeba. Ils ont normal. Non, il y a pas de souci. Radio Locale, ça fait Radio Locale. Radio Locale, la famille. Non, c'est pas question de jalousie. C'est question de façon oseka. Dans le bon aninga oseka que va sauter sur la porte de la France, va quitter l'Afrique du Sud pour nous avoir information. Pendant que naza nanga awa so ba benga ngai na pesa mo information. D'ailleurs kutu na kolo belo mo boye, information oyo na pesa bango, eza information oyo mingi et on na télévision. Ça dit ba pesa information on na télévision, na ba radio et so ba manango. Car ande po biso le na so information te. Ozomona. Donc eza ngo mabete ke ngana yo to dans so famille, radio Locale eza soda ya poto eza radio Locale. Donc on est toute une famille. Il y a pas de problème ce côté-là. Mais pas tout ne faut pas avoir conscience que ba makambo oyo to so ngana yo awa eza makambo mingi yeba libanda te. Ce qui passe à qui yo pe radio Locale te mais ngana pas so information te. So qui pe radio Locale te na pesa information te.
mais ça ajoute cette information parce que na yebi que radio le collège famille les a soda poto to famille en plus on a dit ami personnel na yebi ami personnel donc ami personnel baba de la cahier ba bomba cahier ba sunga cahier pe ozo mona tana osunga na mbongo te mais na osunga na information donc ba tout oyo bazo landa biso va comprendre que tu as koloba o isa frère parce que na ko inventer les solo te o isa les solo on a inventé pour na sala au plaisir je ne peux pas le faire na ko inventer les solo te pour na sala au plaisir ndeko na ngai na lo bana o isa vrai c'est à dire que pour yo zo conscience que makambo za ya ko beba alors ceux qui va coûter yo na 30 000 € na compte na yo yeba que allocation na yo ba ko kata. Les femmes seules, au bazar déclaré les femmes seules, au benga na photo les femmes isolées, les femmes au bazar français benga les femmes isolées. C'est-à-dire bah comme contrôler. Il faut sikoyo ko kende ko sala, nous sala plus de 11 heures il y a travail pour toucher à la location. Est-ce que femme seule peut femme seule n'est-ce est-ce que belé ba femme seule to yebi dans un système ba femme seule té est-ce que comment appelle moi on appelle on va vérifier la femme seule solo. Mais na ebisio 80% 80% c'est bazana wa femme seule 80% bisto yebi 80% bazana wa femme seule mais mundela sa yeba na ye mais mundela lingani ko contrôler mais ayebi ke batu mingi oyo baza kopesa bazo so ba location femme seule femme isolée mingi eza ya lokuta ayebi na ye mais ba contrôle et c'est comment ezati ko banda lelo to banda lobité ba contrôle c'est comment na banda kala ba comment contrôler batu malembe bazo ke na malembe na ça que misomo ko y a pas longtemps o ba kende ko kanga mona mwasi mo na ndako c'est-à-dire que moi na mwasi wana bavandai komona ye a touché à la location na yeka ninza la femme seule siko elo ni kanisa yi mwana mwasi wana na ba TikTok ateka biloko na ba TikTok matalana ateka biloko na ba TikTok siko yo mukolo moko ye bandeko o bapesaka ye o basokipa na dossier na ya social na CAF na caisse allocation familiale bamoni ye par hasard na nini na TikTok ndeko mwasi na kata asara na CAF amoni abime mais je la connais cette dame là elle vient pleurer chaque fois que elle est seule elle souffre tout basunga kaye ba mona siko ke ninga za oteka albazi ba information na ye batingi ona mbila ayebi ka za femme seule siko mbila mukolo akita na ndako na ye ezaki na 5 heures mbila awa na poto so ba na ndako na yo ba tongo parce que eza loi elobi faut à partir ya 5 heures non à partir ya 6 heures loi ezo permettre bato ba ya okanga yo donc mbila kiti akomi a sonné tant on fongoli porte mon mbali na 6 heures du matin yo za femme seule yipsanga isko ye et bon son la femme seule copain en gros ya obeta maturute mais justement le problème est là c'est-à-dire femme seule pas mundele yandi comme na copain te mundela yebi ke za ba copain te zali ba mibali na bio vanda kona banda ko ayebi na ye tant ce ko ba fongoli porte et là mon mbali Batunye bonjour. Ah, il sait pas ya madame boye ouais. Oh Yonan. Il est pas évité son petit copain. Wana mbila bien tenu to na civil. Mbila ya tenu na civil. Mbila ya tenu na civil et puis na batu ya sécurité sociale. Pardon ya CAF. Ya batu ya fisc. Ba ye ba koti mukanda. Papa pe mukanda sati. Je suis chez ma femme. Bon? Mais votre femme a déclaré Azaka Yimoko. Baipsimbila Obazagina Bango, Boche Menot. Ba menote ba singa ba chaîne na maboko, nizaka ba kabila na maboko. Moi c'est Kolanda. Bala moi c'est aye. Madame, là ba koti na ndaku, ba kuti ba biloko koti na ndaku. Bakamwe mbila bime femme seule na biloko nyos c'est pas possible
Donc on a la business nous ça là. Bakangi bango. Bakena on a commissariat. Oh là là. Ça les banquettes na tout ba comprendre que on a couple depuis très longtemps. C'est-à-dire que mon père a kenda na été car moi c'est à ça la déclaration moi ya lokuta. Ba binga ngo fausse déclaration. Ba yo kata ba location nyon surtout. Ba yo kanga bango. Oh là là. Bref, on est exactement moi kufungula ka muke pour pas comprendre nini. Voilà, Soda Mikili, comme la mission souka na ebite ce qui peut permettre pas parce que na ebite après mission ba ko benga ebele ce qui permettre ba doit benga yo ce ko pesa numéro na ba benga yo on va prendre mituna autre lobby awate. Si ngana o permettre nga muta benga ngai ngana na problème te muta benga nga parce que to za ba to sala ba émission to lobaka to pesa ba conseil to orienter ba sudo au contraire que tout moi et avec beaucoup de plaisir ya ko aider ba to bana besoin ya ko benga ba zo information plus d'informations aux un numéro na ngai ya WhatsApp. Est-ce qu'on repère ça rapidement bon bato bana France ba benga nga na 07 53 62 75 bato bana France ba ebiki 75 donc il y a 75 et puis na Souka ezali 54 wana bato bana France bato ba libanda ya France ba benga ngai bon libanda France je vois pas l'intérêt mais on nga benga ngai kaka a robanda na plus 33 au lieu de 07 au lieu de 0 au lieu de 7 on a 7 53 62 75 donc 75 et puis na Souka 54. Voilà, merci beaucoup Soda Poto pour l'information. Oyo ko pesa biso ba éclaircissement mingi ba yebaki yango ba quatre lokola ezali maseki mais sika tant yo lobi ba bazu yango en considération. À moins que vous allez quelque chose au vaccin en 30 secondes on va finir. Non, j'ai pas grand-chose à recobaki ça. Il faut rajouter ça en hauteur, na bandi masolo za déjà carré. Auto lobby yango wana o bande ko pas si ba pesi no information yango wana et puis ezo bakisa makaka ba bali information ba benga Soda Poto mais na lobby appel uniquement par WhatsApp. Na numéro appel normal et relégaté donc appel uniquement par WhatsApp au zongai na opesa information. Voilà. Donc merci vraiment Ndeko, merci Ndamba Pambolakina. Merci beaucoup. Voilà, c'était un grand plaisir de recevoir pour vous Soda Poto, Soda Mikili, pour votre information. On s'arrête ici, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, si possible, tout à l'heure là, pour notre troisième session. Il y a émission Allélo au rencontreur. On se retrouve demain matin pour un nouveau numéro de l'émission Radio Locolé et Masolo sur votre chaîne Radio Locolé Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez.